Ouais, mbote na bandeko nyonso nasali mwa video oyo vraiment noki mpona kopartage yango na bandeko na biso congolais ke tosala attention mpo bato bazozela ke mindele bakotinda vaccin oyo ordinaire oyo toyebi ke il faut kosala molongo bachubi yo na loboko. Non, bato toza na bango ami soki bake na nini na ngai ya Facebook natie nini moko boye ezolakisa ke bazoprepare vaccin oyo ekozala ya komela neti Novalgine normal. Donc bakopesa biso yango neti mpona motu pasi boye nzoka eza vaccin mobimba ezalaki produit na San Francisco. Sikoyo bazali nde koluka place ya kokende osala bateste. Donc naza ko benda attention na bino ke bokeba na biloko oyo bandeko na biso na Kinshasa, na Congo, na Afrique mobimba bakobanda kopesa biso neti mpona angine, mpona keba ezali vaccin oyo bazali koteste. Donc bo signale bandeko na biso nyonso na Congo, il faut bamela soki malade, il faut bamela kisi oyo bayebi. Bamemela bango te bakisi moko boyo te eza pe kaka neti Novalgine eza pe kaka non, bamela yango te. Donc bamela bakisi oyo bayebi po bino moko bomoni mondela aza lisuku mibomba te akomi koloba vérité ke soki baafrikain bakufi na bateste c'est mieux ke mondela akufa. Donc boy signale bandeko na bino ke bakosala injection normale te mpona bavaccin, ekozala bavaccin moko ya koavale, donc mbuma omeli. Donc bato oyo toza na bango ami na Facebook soki bakoti bakomona eloko oyo naza koloba ok nga naza na page Facebook te. Donc yango wana nalobi na bino bo partager message oyo, bo partager video te mais bo partager message na batu misusu oyo bino boyebi na Afrique bakeba vaccin oyo kozala ya mbuma. Eza ya mbuma, eza ya kochuba te, eza ya mbuma. Partagez, merci.